yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image. Merci Balanda. www.panzasangoyacongo autrement dit Panzasango Bilili nepse bino koyeba musala eza elengi yango lelo na opanzela bino ka mwa ba actualité ya mike ya Paris boyebi Paris nengeza na makambo nango. Paris c'est Paris, ici c'est Paris. Quand on dit Paris c'est Paris. Donc on ne parie jamais à Paris. Au loba nango yemoko rife malenga de Parigo. On pas malenga de Parigo. Mutu aloba phrase wana. Merci Balanda Panzasango ya Congo. Nengeka to mesana ko pesa no ba information dimanche passé tout ça qui bongona Fally Ipupa du Cap la Merveille na terrain à Porte de la Chapelle ko ezala ki bongo staff ya Bana Bandal na staff ya Fally Ipupa du Cap la Merveille. Merci Balanda Panzasango ya Congo, vraiment il est qui tokos, il est qui pena bien yemo pa mesana tokos, il est qui bien vraiment to la sabino bilili bon mon simplicité ya artiste. Simplicité ya artiste na bande konaye to ba fan te mais bande konaye nde ba ki ko accueillir du Cap la Merveille boko mona yango na bilili to ko balancer les bino yango ko mona vraiment comment il était accueilli par les amis et na bande comme ça o ba utaki par-ci par-là ailleurs bayamba ki Fally Ipupa vraiment mingi ya ko pesela ezalité ngana pesela bino ka information et surtout na artiste na biso toye ko la siko za la motema malamu et puis simplicité parce que lelo musique na Europe ici là musique na poto ici là orgueil ça paye rien lor bande ko nga sobo ko yokanga ba artiste musicien c'est les mois faut approcher bazami na bino ba ami na bino bo approcher ba fan na bino bo approcher bato balingaka bino bakumisaka bino o basomba ba disque na bino parce que loko la musique ekufa nango. Paris on s'en fout des musiciens bato mususu otangele komba artiste à boudé mais ceux qui artiste oye vers ba fan na yo na si makambo etambola bien vraiment Fally Ipupa du Cap la Merveille longonia na musala na yo banda o bandi carrière na yo ozo marcher bien. Polémique ezanga raté ba kolobelo pe na ndenga mabe ba kolobelo pe na ndenga bien mais yikaka ampiko kende di boso ndenge ba artiste ne so ba okende vraiment ngana koloba mingi te o na ko yebisa o yango wana continue kozala humble musique na yo sepelisa batu musique na yo batu babina ngona ba feti ezana ba CD mususu to yo kango même pas na ba feti ngaza edino image pendant sango ya Congo naza muto na tambula na ba feti belé album musuko bi eko bima toyoki yango pété alors Fally ozana grâce ya munene o bayokaka banzembo na yo na ba boîte na ba feti nyonso fo yoka nzembo Fally ata moko fo beta soki beti te pena zéro yango na kosenga na oka du Cap la Merveille Fally Ipupa vraiment faut approcher bandeko na yo ndengo soko approcher bango ndengo salaki na Porte de la Chapelle ezalaka pona dimanche te mais continuer yango et ça la bien et au fond l'esprit na public aussi ba approcher yo poza boyaka devant ba fan na bino devant ba master na bino devant ba tono so balinga rabino et au sala et au fungula comme et au fungula ba tout moi mémoire ya ko approcher bino alors Balanda Panzasango ya Congo boyebi edino image Panzasango ya Congo mingi na kwa ko bana Fally yango wana Fally continue musala na yo vraiment musala na yo ezokende bien tozo mona yango ba niso ba apprécier ka musala na yo c'est pas pour ko flatter yo mais musala na yo batu ba soki to lobi to tia tout ça la comparaison tout ça la micro baladeur pour na Fally pour pas to comparer na les autres artistes et peut-être sur 100 yo en a 80 les autres ba en a 50 pour bana balingio mingi ba mikolo pe balingio alors amour wana yo pesa ba na musique pesa bango aussi physiquement de temps en temps Fally aroya otala bandeko na ye Fally aroya otala ba batu na ye oyo bazalaki o ba lia na ye kala
bato na ye oyo bazalaka na ye kala ntango azalaki na quartier latin esala mpe elengi mingi ere mo mpo l'équipe ya PDG Dionga opesi mpe bandeko mosusu mbote esala mpe bien bazaka baartiste lokola yo bayebi mpe mpasi na yo ndenge obanda ntina ndenge okomi lelo Fally Ipupa du Cap la Merveille na ndenge bagrand bazondima yo vraiment continue mosala na yo yango nga mingi ya koloba eza nango te vraiment oyo nakoka koyebi biso na miso yango wana nabwaki lo bafleur kende be liboso tokumisaka moto osala œuvre malamu lobi mpe soki ekoma ya artiste mosusu tokolobela ye mais lelo tokolobela nde Fally vraiment bozwa yango na ndenge mabe te ke o edino image akomi mpona Fally te nalobela baartiste nyonso lelo na apprécier Fally parce que aya kotala bandeko na ye na porte de la chapelle esalaki impact oyo esalaki bomonaki yango alobaki na micro ya moto nyonso oyo apesaki ye micro alobaki c'est ça la simplicité ezalaka te ke fo boponaka nde bato o te wana chroniqueur wana nayebi ye te wana nayebi ye te non 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 lelo musique ekufa so oza na gaz te chroniqueur pa otendre micro te hein alors faut zaka na gaz pour batendre micro alors yango tosenga na baartiste na biso baleader na biso simplicité eleki malamu mingi bo approcher biso bapandisa sango d'abord bo approcher biso toko approcher bino totambola longo so boleli biso lino biso pe tolia lino merci du Cap la Merveille on encore koloba yango wana continuer chemin na yo comme on dit droit chemin kende kana droit chemin na yo merci na ba fan club nyonso balinga Fally Ipupa bato nyonso sentir Fally Ipupa na pesi no ambote bozala penza na bo soutenir artiste akende be liboso merci 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 tout la bino ba image ya porte de la chapelle bomona Fally Ipupa ndenge asolola kina bandeko na ye ndenge merci ciao. Ouais, comme Comment ça en fait pour le montage. Mais je n'ai qu'une autre Elman. Pour les enfants, ouais, oui, c'est que pour les enfants. Après, il va avancer, vous allez prendre après.
Il faut fermer un peu. Yoza fin, mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende kende donc yo leki. Fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi? Babi edino